Bande konanga bomonaki kamwa temps lisusu elekaki tosala mwa eloko te eza lié na ba facteurs rebellés, vous comprendre, mais l'essentiel maintenant je voudrais correspondre na batu mususu na kolobela lelo ba réponse ya batu oyo ba lingaki ba sakana na chef de l'état et puis na kolobela makambo ya basonge ba oyo ya Kabinda ba oyo ya Lomami oyo normalement kombo ya bien zakaka Kasa Oriental et puis na kolobela sanction etali batu yo bakasiki ya FCC na kolobela ngo donc ba si jaune na lo bango sikoyo bokata te bozala scotché train ezuli sous vitesse. Bandeko nalandaki journaliste moko azana ngambo alamuka eza journaliste moko bon de toutes les façons ba journaliste bazali kaka journaliste so ozole kana télévision comme journaliste ngai na olo babona journaliste te nazana ngai kaka mutu moko na se donner na chronique politique culturelle et tout le reste je veux vous informer so na moni beaucoup suffisamment mûr na kotika na ngai journaliste wana ba élire député mais na comprendre déjà ba député ni tokozala bango turoyo maele ne muke na landaki émission na kiosque aza koloba contre un pasteur éminent pasteur Paul Yakese journaliste wana zo répondre Paul Yakese zo loba na ba tu na ba légèreté amoni yango kaka ndenge bamelaka na ba terrasse ya Lingwala azoloba oh c'est Kabila qui dirige au moins qui teke ake pas ya Tshisekedi Félix yazokota vana ndako ezaye non monsieur au moins ko kola mingi na bisika oyo civilisation za muke ndezo sala yo soki okei epa ya mutu ana fungoli porte po ayamba yo kokanga porte na ete yo kokota sima na ete akoyamba yo à la question nzela yo koti avant mukolo ndako ndakanga ka porte Félix Tshisekedi ayambaki Kabila Joseph lokola kuna na Union africaine nde paye na yena minito patron kuneza Félix Antoine Tshisekedi ayambi président Joseph Kabila ancien président alobi approché Kabila bandi kokota lui le patron à la lissima. C'est comme ça que ça s'est fait. Na comprendre peut-être sika bokola nde na mona ka boza lokola bato na mona ka obedi ozolo bakoko comme ozaza na kati ndako wa moto ozolo bakoko. Vous ne connaissez pas ça. Na comprendre que bino okoki koya epa na ngai olingi okota prengai. Non. Déjà na moni difficulté ozanango na pa na députation yozui. Kaka moi journaliste oyo azoko loba oh ba dambombole azako diminuer bango balingi ba iba biso ba député na biso ba kende ko voter bango biso toza 3 alingi a débaucher mais monsieur kuna soki muto alingi akoma gouverneur il s'adresse à tous les députés bazawana ils ont déposé peut-être les phrases beaucoup ils ont compliqué bon on comprend hein, vous n'avez pas encore terminé les études bon katana katikat alors ils ont débauchage té mutu nyonso aza candidat ako s'adresser na ba député nyonso bazawana bazala ya cash bazala ya FCC bazala ya Lamuka bazala ya Senko bango nyonso bazawana ya ko s'adresser na bango ko sorana na bango pour akoka bakoka ko voter comme gouverneur yo zo zenga ngo débauchage je comprends pourquoi le but débauchage parce que yon de grands débauchés ya république ozalaka na matata mponyo po asalisa yo ti na matanga après ça tout baye ba débaucher yo na muzito ti baye ba débaucher yo na kamere ti lelo baye ko débaucher yo na Moïse Katumbi ozaka na position terre ce qui Félix Alande landi oko kende parce que yo za muto loboko tendu ba pesa kayo Adam Bombole ko toucher yete ko toucher Chimanga Vidjete
Franchement, bah, niveau noté. Bilo comme ça, sur le dozaka. Oligno bimayanke, tout ça, on te dit, on te fait voir que la mouka est en train d'être vidée. Parce que sans nango sous-sauté, toi tu parles de débauchage. Non, tu sais très bien que tu n'es pas du poids oyo bako kolanda yo que bazong isayo. Tu ne pèses pas, on n'a pas besoin de toi. C'est au moins ça que tu dois retenir. Ok, ikuna pona nzala, pona République. Parce que méthode na yo to ebiango. Oko finga mutolandi ofingi soka ya peso mongo tiki dossier wana luki dossier mususu. C'est pas différent de gigolo. Et je voudrais répondre na supposé professeur Yombi. Ngape na lingaki na ndima ke oza professeur, ta on est komona ke osala kana restaurant mawa. Tu peux pas dire avec légèreté aux répondre aux finga président de la République. Et si aux fanda soki na Corée du Sud, tu ne verras pas les Coréens dire ça. Hein? Ce qui est compliqué, j'ai compris déjà que tu n'es pas professeur. Parce que faut te belé d'abord dans ma camozoloba. Tu vas moi anglais, zoloba, le bambang, d'ailleurs anglais, ce que moi, tu vas anglais, bang, bang, yeba kaza escroc. Le président de la République a dit ceci. Il n'y a plus Bamakambo Oyo, Batouaki Makapoba comme un réfugié. Soki Olingyo Zonga, Zonga Namboka Toyako Salam Salam. Monsieur, Ozoloba, Agotia Bangwapi, Azananda Gotia Bangwapi. Et tu es en train de dire que Félix Tshisekedi Azananda Kote. C'est-à-dire, à Bruxelles, Azagola les bandes. Ah, on a qui ça va comme président de la République, Azagola les bandes. Est-ce que tu peux, un professeur peut dire ça? Non, ça troubadour. C'est vraiment dégueulasse. Tu ne peux pas dire des choses avec légèreté. Tu penses que papa Etienne Tshisekedi manquait, Yakosomela, Félix Ndak. Vraiment, ça a une légèreté inqualifiable. Makambo ya ba réfugié la kisanga na pays oyo, acha tonga banda ko pa yamba ba réfugié. Oye bien, oye bi pays nini. Mais tango batwana ba kendeke ki réfugié kuna na bamboka mopaya. Bazaraki kolala wapi hao. So balingi bazonga, ba kozo kesika bazaki kolala. Alors il faut pas dire des choses pour kaka muyibi na yo bimi libanda. Beaucoup de gens qui se sont fait réfugier na kombo ya IDPS, bolia bango mboko ebele. Au pesa $5,000 tout ça la démarche comme réfugié. Bo fabriquer ba réfugiés. Ils ne le sont pas. Et puis yo yombi, ozombongo kaka na kombo ya IDPS. Au fabriquer ba journaux à Lukuta, au sali ba vidéo à Lukuta, au lieu ba toi ba 5,000, ba 6,000, ba $10,000, ba lobio ba Kimaki Kabila. Menteur, vulgaire aussi. Vous m'excusez d'utiliser des termes forts, Moutaboye, ça ne vaut pas la peine. Ceux qui pourraient avoir des problèmes, bongo à aider les réfugiés en ligne. Au lobby, mais à la fin de la vidéo, au fin de baluba. Menteur, tribaliste, vulgaire et troubadour. Maintenant, ici, je voudrais, Naloba Makambo, Oizo le kana kabinda kuna na lomami basonge oyo bazwa maka po bakende ko travailler na jekamine basonge oyo bazalaka makasi basonge onga na yebi bastanga ebele bamulenda mbo bamutamba dibwe bamulaba ba alelu bamba bamvidje chimanga batwebeli oyo nga na yebi papa boke wapi Kabinda na bino zako kufa lelo. Lelo boke wapi. Lelo boko moko vivre dans la corruption, dans la conclusion. Bozako vivre légèreté belé. Batu bako sala élection ba voter batu mususu, bozoko bimisa batu mususu yo bakabin basonge bazako lukate. Lelo basonge boke wapi. Makasho bazaki kobanga yake ko sala problème na mutu ya Kabinda te parce que bazana magende bazana ba puissance na bino ke wapi. Réponse yangoyo. Bino ba chef coutumier ya basonge. Bozwaki lokoso ya mbongo. Ba corrompre bino. Na batoyo bazaka posa na bino te. Amibenga musonge maza posa na bino te. Lelo bokomi faible. Parce que ce que vous chef coutumier, vous avez bikila ou protégaka. Babandi ko corrompre yo force style.
yango lelo commission bolingi boloba batindi police beti bino bolingi bo sala boye ba beti bino lelo oyo ba député ba bimaka kuna eza ba oyo bo votaka te lelo ba dominer bino ba nyati bino o ba songe kabinda oyo ezaki na lokumu makasi ekomi ndenge wana nzela eza te classe ezali ya ba esobe bato bazo kofanda na babele bazo koétudier dans de mauvaises conditions alors que bino oyo boza kosala makambo wana botanga na kabinda dans de meilleures conditions bosilisa boye kofanda na Kinshasa bokanisi Kinshasa remplacer kabinda lelo bozo kosala mutu soki alandi bino bo recruter basonge mususu bo recruter benabuda bo recruter benenki bo recruter belande bozu batuana bo tia bango na fonction publique bo posi bango numéro matricule tango ebimi ba ofute 120 000 francs yo kati 60 na ba nombre yo sabat bo kata di bo diviser par 2 na 60 000 francs mutu ko vivre ndenge nini basonge bo komi wapi bo lali pongi ndenge nini pona ni bo telemite lokola mutu moko boteleme la bateau ya mabe basala territoire nyonso ya Lomami wana donc province ya Lomami est comme bien privé basala kanenge balingi. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous agissez comme ça? Aujourd'hui comme yoloba ba betio fimbo et comme vinini makambo soni. En tout cas botelema bo revendiquer droit na bino kabindo to yebi eza oyo toza komona atamukete ebele ba yezo ya kobeta bino balobi yo ba vote maki kuna po ba ya kofanda na Kinshasa bali ya mbongo ya parlement soni oyo bosali mais bari ano esika bozali bosala tout bo vote batoyo ya solo ba yeba kabino bo vote ya solo batoyo bazana motema na ya kabinda ekende liboso bo vote batoana mususu te ata ba yibi vote bo bunda bo telema lokola batetela basala ki contre moto oyo boyebi bakabo soni boye. Pourquoi pona kosukisa bino bato ya FCC lelo pona boye ba sanction bolingi population congolaise telema po basala babakisi ba sanction Amerika tie ba sanction tokote le matin na likambunini etali population na nini. Comment vous les noirs vous êtes comme ça? Ba nommer yo ministre ba voter yo député au komi na bokonzi bazo kufuta mbongo ebele. Un député qui touche 8 000 $, le sénateur a touché 13 000 $, et c'est belé makasi. Ministre Azozo a 25 000 $, et c'est belé makasi. Mais on a y bâti à fonctionnaire. Tala ndenge bobomi éducation, tala ndenge bobomi armée, tala ndenge bobomi police, tala ndenge bobomi tout, boyibi, boyiba tate ke boyibi, boti ango efandawa, boke koche pa ba mindele na poto. Yango ba bloquer mbongo bokomo lela. Makambo nyonso bozali koloba ya lokuta souveraineté lokuta boza kolela. Parce que soki boza na intérêt kuna te boko kubanda kolela te, botiela Tshisekedi kamwa mukanda atanga ke nous réclamons ba lever à sanction yaza mayele. Bato ba finga yeke yaza mayele te a mayele a sauter place wana. Akoko otabitumba wana te. Soki boza réellement souffrir botika la wati ba futa bino na franc congolais to vivre na bino kaka awa. Comment vous pouvez prendre des millions de dollars pour tia pa mindele bino boza na pona mitu na bino sala bien te? Est-ce que boza maile ta komona que ba wa ba sala boye mundele azwa bango mbongo tout mundele ako amadoué yo o tia ka mbongo kuna nous allons te protéger ainsi de suite. Et puis à Kobeta yo kubo okolongo na pouvoir et puis récupérer mbongo tout. Mbongo Gaddafi ezawa. Est-ce que basi bazongi sango na France? Bino bokanisa kitango boche mbongo na libanda bana na bino libanda basi na bino libanda biso ba mubobe na bino to souffrir awa boya kotelema que il y a les sanctions souveraineté et les peuvent nous diriger ne sont pas la colonie des États-Unis et talibisoté. Bokende bino nde bokende ko chambongo kuna bino moko bokende ko kango bino moko. Bana na bino zakuna basa la marche biso to sala ngote to ko décourager population et ko sala te mbongo na biso to za ko souffrir bino boza ko sakana nango au koti ki ministre 3 mois après immeuble à 4 niveaux aux mbongo wapi
Et puis après, par contre, Nabino, Bochango na États-Unis, Bochango na France, na Afrique du Sud, Mongo Bochango à Libanda. Boa Batunin. Sanction et continuer. Koutou basali muke. Il fallait balanda bana Nabino kuna basali kuna. Ba sanctionner bango ba boela bango bako mata métro te, bako mata avion te, bata bola makolo. Kiso tambola makolo. Nzela we katani ya national numéro 1. Mbongo ni bopesaki ba chinois basala nzela moko ya mayuya. Boza kolia mbongo. Ba investisseur ba ya 30% ba kimi. Vous voulez qu'on vous respecte comment? Dans ma manière boza nango. Awa siko boki ko signer na FCC kuna na Kingakati. Po beaucoup tana lisusu bo banda makamu na bino. Tanga oyo ko simbate. So bokanisi majorité bozo ko créer mbangu kuna na Kingakati ke boko ya ko dominer awa na parlement et que Tshisekedi akolemba. E ko simbate eza makambo ya molimo. Eza makambo ya bonzambe. Ça n'ira pas. D'ailleurs pour vous montrer que ça n'ira pas. Bouti kobimaka aboye. Ba mususu babandi ko regretter. Bati le ko bolonini. Nous en avons assez de trop de Kingakati. Ba parti na bino ba 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 lembi makambuana. Ils ont besoin de voir autre chose. Comme le peuple a besoin de voir autre chose. Botika président Kabila tranquille, la fin de la ferme na ye banini a produire rebelle to banda kolia. Biso to sepeli to kena kana Kingakati, to ko somba maki, to ko somba soso, to ko somba ntaba. Botika ba makambwara ko kende ko kuna to no seigneur, vous signez quoi? Vous signez quoi? Vous allez faire quoi de nouveau? Oyo bo sala ki a 20 ans bo ko kisite. Vous allez faire quoi? Mawa. En tout cas, boko inangai. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Bien.